Vigilance pe bravoure, ya ambassadeur ya République démocratique du Congo na kati ya Congo Brazzaville elongo na équipe na ye mobimba bondi melanga ke bazali ko sala musala kitoko yango bake ko découvrir ba mafia oyo ezali ko salema veut dire ezali na lisanga ya ba escroc oyo bazali ko kosaka ba congolais na ba réseaux sociaux koloba ete soki ba congolais ya RDC bakatisi na ngambu ya Brazzaville ba kozwa misala na ndenga ko kasi tango bazokende kokoma kuna bazali ko se retrouver abandonnés à leur propre sort. Plus grave encore, bato ango pe bazali ko katisa à partir ya bichite kasi bazali ko kende na ndenge ya moyibi pe lisusu bazako se présenter na ambassade te yango bazokende kokutana na ba difficulté ya ndenge na ndenge kaka monsieur Tarcisse Tshilundu Kalonji oyo azali président national ya communauté congolaise na Brazzaville atalisi yango na micro ila biso. Kombo na ngai Tarcisse Tshilundu Kalonji, président national ya communauté RDC. Nengana loba que Congo, les deux Congo, ezali ba pays mi balé où ils ont partagé la frontière la plus longue, frontière et l'équipe mingi, le pays le plus rapproché. Alors et donc ça là qui va traverser mingi do salama par des voies clandestines. Alors qu'on traversait, ils allaient bien. Mais si on traversait dans Nzela ou Sengeli, il y a un monde à malam. Parce que toujours le bayango pourquoi? Parce que bande ko ebele ba ko le kanaba Nzela wana oyo to bengi yango na français de voies clandestines, baza ko se retrouver dans la situation ya mabe mingi. Ba au mona mosusu depuis à Kotakia wa se retrouver dans village moko na kati ya Zamba, village yango pe. Selon la cartographie, Mikanda et le Congo, ils n'ont même pas reconnu. Comme tu dois dire qu'il y a un décomoko, ils doivent même balle. À 10 balles, tu vois comment on a des conditions qui vont régler le problème. Et les conditions qui vont être la cartographie dans le village qui existait. Même le chef du village, Azali même pas reconnu par les conditions côté. Donc, et yango to ko senga na ba ndeko na biso batika tozali biso so ba africain na RDC il y a la possibilité de créer et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre malamu. Premièrement bazo na idée ko za misala et puis baza proposer na ba réseaux sociaux ba Facebook ba WhatsApp tout ça va proposer ba misala mais misala ngope baza ko zo yango gratuitement te. Bako futa ba mbongo neti ba mosusu toza na bango na ba prison a ba futi ba $1,300 pour na boza musala mais après est tourné encore mabe parce que bazo se retrouver dans ba prison ba côté d'abord par la voie clandestine. Or une entreprise crédible où ils ont proposé bino musala et que ko lexabino na ba voie clandestine te ko lexabino na port normal et puis ce genre d'entreprise ici au Congo ceux qui va déplacer moto na mboka bango nyonso bakozwa soin ya mikanda na ye mona bango moko bakosalele mikando e manqué pour être ala na kimia na kati ya le Congo. Mais malheureusement tokomona bato wana ebele baye awa baye sans mukanda par la voie clandestine entreprise yango pe emona na kate et puis bandeko wana bazalaki lokola nde tolobaka na français séquestré quelque part na kati ya na ba quartier où ils sont le plus reculé isolé. Nous sommes même à proximité dans le cimetière. Donc, côté là qui wana kobima, bakoki kobima te, bakoki même ko sur la téléphone pour motaye ba ke motana na kati ya lopango wana balingi te, kolia na pasi, ils ont fait 4 mois, les autres ont fait 3 mois, les autres 2 mois dans cette condition. Banda ko wana côté to ngai côté la bango kuna espace même réalité. Bako vivre dans la condition wana. Et après finalement quand la gendarmerie a été informée, c'est pour ça que Ali, Nambo Canabiso, Touri Kosala Bilok est belé à Malam. Parce que tout le monde est belé à Bajen Bazoya Awa, Bakosala même Misala ou Tosala Namboka. Mais tant que Bakosala on a très mauvaises conditions. Et puis, Baza comme Baza irrégulier, service tantôt à immigration, ils sont derrière Bango. Donc alors, ils ont Malamouté. Bien que entre les deux pays frères, toujours tolérer certaines choses, mais
ebele bazosala misala ya mike oyo esalamaka na mboka mais dans de mauvaises conditions. Tokosenga bango baluka nani baevite basala makasi mpo balanda mingi makambo ya baréseaux sociaux te baproposition ebele eyaka. Donc comme eza baréseau ya baescro à part oyo ya baarnaque wana tomonaka mpe baproposaka biso no na kotindelo mbongo na kosala boye tozala mayele na ya misala na ya baoffre tokopesa mbongo tokosala boye ezaka escroquerie na oti oloba yango ya baentreprise mosusu oyo bazali na le Congo bana besoin ya expertise ya bacongolais na biso ya RDC par rapport ya badomaine na bango balekaka par la voie légale, balekaka par la voie officielle. Et puis yo moko komona traitement na bango ezali bien, puis jamais bakosenga yo un droit d'inscription. Donc c'est ça. En tout cas, bizaleli oyo ezali kitoko soko mokete yango tozali kobenda matoi ya ba jeune ya République démocratique du Congo botika kolandaka lokuta ya ba réseaux sociaux soki olingi okatisa na ngambu luka okende na voie légale pe kende ko se présenter na ambassade de sorte que soki misala ngo ezali ya solo bango moko bakorienter yo na ndenge sengeli. En tout cas longonya mingi na ambassadeur ya RDC na kati ya Brazzaville na équipe na ye mobimba pona mosala oya kitoko.